Toujours continuer na cours na biso ya ba pronom personnel kasi avant na pesa bino exemple o de lobela ba fele wana mibale na lingaki na yekola na bino na nu verbe être o na lingala tolobi verbe kozala bango na allemand balobi sein donc S E I N sein verbe sein. Tosala la ba pronom personnel na biso oyo na nominatif tosala la ba pronom personnel et puis tosali sein to conjugué ndenge yango singela na ki allemand donc tokei ich bin du bist ist pona mwana mobali sie ist pona mwana mwasi es ist iloko to nyama na première personne plurielle tokei nango wir sind ihr seid et puis sie sind ton azongeli sie sind tokei nango ne bandeli bolo banangai nzela moko tokei ich bin du bist ist, sie ist, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Donc, yango ezalaki verbe être na biso, conjugué na temps présent, im Präsenz, bon ba Deutsch balobaka. Ou ezali temps présent, il y a verbe être, temps présent, na Deutsch balobaka Präsenz. Donc, Beispiele na biso totala lelo pona kozwa le lenge nini yango ezalaka formulé et puis toyekola mwa ba moya sika. Donc, sans plus tarder, to kotina na exemple na biso ya liboso. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Nazali mobali. Sie ist eine Frau. Ye azali mwasi. Du bist in Berlin. Du bist in Berlin. Yo ozali na Berlin. Es ist Nacht. Es ist Nacht. Ezali butu. Wir sind Menschen. Wir sind Menschen. Tozali bato. Biso tozali bato. Wir sind Menschen. Ihr seid am Schlafen. Ihr seid am Schlafen. Bino bozali kolala. Sie sind in der Schule. Sie sind in der Schule. Bango bazali na kelasi. Donc tosaleli na ba pronom personnel toyekolaki. Ich, sie, du, es, wir, ihr, sie. Et puis to conjugué verbe na biso sein na ba forme nango o yango ezo katango bazo sala. Donc tosaleli bin, ist, bist, ist, sind na pluriel, seid, deuxième personne pluriel et puis sind. Donc tozongela lisanga bino na ngai po langue bana kokota na nzoto. Ich bin ein Mann. Sie ist eine Frau. Sie ist eine Frau. Du bist in Berlin. Es ist Nacht. Es ist Nacht. Wir sind Menschen. Wir sind Menschen. Ihr seid am Schlafen. Ihr seid am Schlafen. Sie sind in der Schule. Sie sind in der Schule. Parmi ba moya sikato ekole zali mo oyo di Schule aba komi dea poto sali article oyo natama komi na datif ba klinakaye ba deklinakaya koma dea. Donc question ça vous seid ihr ba deklinakaya na dea. Donc laksi di Schule. Donc tozana mo lokola di Schule. Oui, la kisi kelasi.
toza pe na mo lokola schlafen, toza na mo lokola schlafen oyo elakisi kolala, donc verbe kolala. Toza na mo lokola Menschen si toyebi yango déjà elakisi mutu. Et puis toza na die Nacht, mo oyo die Nacht yango elakisi butu. Tozali na mo lisusu Berlin, donc oyo eza kombo ya capitale ya Deutschland, capitale ya mboka babengi ya allemand, babenga yango Berlin. Du bist in Berlin. Du bist in Berlin. Eine Frau, mama tope mwasi, und ein Mann. Man na bandisi tozo yango, Frau pesi tozo yango. Donc yango yo ezalaki ba Beispiele na biso tolingaki tozo na verbe sein na presence. Donc toyekolaki presence yango pe na pesi bino ba exemple na yango na temps présent, in presence pour et fortifier moi ba. Kala mingi te tozo ba verbe oyo na temps passé. Kala te oyo ezalaki presence pour na verbe sein to sukeli a.